HP Media. Laka bana na yo maloba bien maman. Lobelaka musala na yo maloba ya bien. Déclaraka ba bonne parole. La parole c'est la vie. La parole c'est la vie. Nazana posa na yebisa ndeko moko azokanga na temps oyo. Maloba nino bimisaka na monoko na yo. Soko bimisaka toujours ba parole eza négative. Yeba bien que négativité pe ko banda kolanda yo. Mais soko bimisaka ba parole oza ya positivité. Yeba que positive et ko accompagner na vie. Na sima ya maloba nyonso HP Media. Nzambe nanga maloba esika nazana kati ya prière awo naloba maloba kaka pona mboka nanga Congo. Nzamba pesa solution. Même yo poza na musika esiko zali zwa kata temps minute ata moke olobaka malamu pona mboka oyo Congo. Bimisa kata maloba bien mboka na yo eza mboka na yo. Bible dit prie pour la nation où vous êtes car votre bénédiction en dépend. Votre bénédiction en dépend. Lipamboli à Congo eza lipamboli na yo. Tala na kati ya mboka na biso ba richesse nyonso nzamba tia. Tozana toutes les sortes ya richesse na mboka oyo ezali. Mais pourquoi mboka na biso Congo ezomona malamu te? Pourquoi mboka na biso Congo bato bazonga kaka sima? Pourquoi HP Media, la chaîne qui vous édifie. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse tout le monde. C'est votre humble serviteur, le sacrificateur prophète Joël. Je suis un peu en prière quelque part. Je suis convaincu de partager quelques petits messages avec tous les enfants de Dieu. Mais avant toute chose, on peut seulement commencer par la prière. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Papa, nous te disons merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Oh, toi qui vis à jamais, notre Seigneur, notre Père, le Roi de gloire, sois béni, sois exalté en tout et pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié par la foi. Amen. Quelques minutes, la ligne loba moké sur l'efficacité de la parole. Parole eza bomoi. Maloba eza vie. Maloba esimbi nyonso. Sans plus tarder, nazana mokanda. Il y a Jean chapitre 1er, verset 1er. Au kititinase. Makomelobi, au commencement, Dieu était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites sur elle. Et rien n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, mokilio yo même oyebi bandeli nangote. Même oyebi suka nangote. Force nango eza maloba. Yango zomona quelque part. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oye bimaka wana yango ezaka na efficacité. Nangela yebisa mama moko azoka ngai, papa moko azoka ngai. Maloba nini yo bimisaka na monoko na yo? Maloba nini oyo bimisaka na monoko no parce que monoko no moko eza na vie, monoko no moko eza na parole. Ah Bible zo yebisa biso ke na ebandeli ezalaki liloba. Liloba ezalaki na Nzambe. Pe liloba yango moko nde ezalaki Nzambe. Biloko nyonso esalami na samoi esalami kaka na maloba. Eloko moko te etikali kosalema na sima ya maloba ezate. Tout esalami na maloba. C'est-à-dire pour que vie na yo ebonga, yana poso lobaka maloba bien pona yo. Pour bana na yo ba réussir, il faut ka yo moko no bimisa maloba ya bien likolo ya bana na yo. Maloba eza na efficacité. Mama balokaka mutu na maloba. Babomaka mutu na maloba. Bapambolaka pe mutu na maloba. Liloba eza vie.
liloba yango nde vie, liloba eza vie. Na maloboko kiko changer négativité et comme positivité. Na maloboko kiko changer impossibilité et comme possibilité. Et pas une nzambe négative, exact? Na calendrier ya nzambe. Négativité, tikala ko exister te. Donc avec la parole, okoki ko changer ba donner belé, ya vino à cause de la parole. Yango nazana posa il faut le baka bien na vie na yo. Nazana posa il faut o déclarer ka malamu na vie na yo. Lobela ka bana na yo maloba bien maman. Lobela ka musala na yo maloba ya bien. Déclarer ka ba bonne parole. La parole c'est la vie. La parole c'est la vie. Nazana posa na yebisa ndeko moko azokanga na temps oyo. Maloba nino bimisaka na monoko na yo. Soko bimisaka toujours ba parole eza négative. Yeba bien que négativité pe ko banda rolanda yo. Mais soko bimisaka ba parole oza ya positivité. Yeba que positive et ko accompagner na vie. Na sima ya maloba nyonso. Eza na effet moko salemaka wana. Eza na effet salemaka. Parce que lorsque bato bakendaka na bandako banganga wana, yoka si bakendaka ni bakeka ka boy, nazana posa osala nga moto mabe, osala eboy, osala eboy. Soit disant féticheur wana, ako utiliser nini? Ako utiliser kaka maloba, ako bimisa de maloba. A combien plus forte raison un féticheur moto zana tina te na miso nzambe. Azo bimisa ba parole un peu zolanda moto pe zu moto na pe azu malade so ta confi. A combien plus forte raison yo mwana nzambe. Il faut le baka bien pour la vie na yo. Il faut bimisa ka ba bonne parole pour la vie na yo. Il faut le baka toujours bien, ko le baka négativité te, le baka toujours maloba bien. Pour la santé na yo le baka maloba bien. Pour la musala na yo le baka maloba bien. Pourquoi pas pour la mboka na yo? Il faut déclarer kapé malamu pour la mboka na yo. Lobaka malamu pour la mboka oyo zali. Olobaka nini? Olobaka nini pour la mboka na yo? Maloba na yo eza na influence. Maloba na yo eza na puissance. Maloba na yo eza na nguya ya kuaffecter makambo ya malamu. Est-ce que olobaka nini pour la vie na yo? Olobaka nini pour la misala na yo? Olobaka nini oyo olobaka pona vina yo. Déclaraka malamu pona yo. Nde eloko na lobaka l'autre fois. Eloko sala ke mikuwa ezonga en vie. Eloko sala ke mikuwa oyo beba ya des années passées. Maesila, makile sila, mais eloko sala ke mikuwa na ezonga en vie. C'était quoi? C'était uniquement la parole. C'est parce que Ézéchiel a prononcé que seulement maloba. Alobaki kaka maloba. Maloba oyo alobaki. Et c'est métamorphosé. Et là, tinzoto, et ça les miracles. Donc, oyo koloba yango zana efficacité. Yango tolobaka bien pour la vie na biso. Tolobaka bien pour la ministère na biso. Tolobaka bien pour la foyer na biso. Tolobaka bien pour la misala na biso. Oyo koloba, maman nzamba zana sima pour la concrétiser. Maloba yo koloba. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yango Bible lobi bien que au commencement était la parole. Dona ebandeli ezaka ne liloba. Liloba ezalaki na nzambe pe liloba yango moko ne nzambe. Eloko nyonso esalema na se ya liloba. Eloko moko te tikala jamais kosalema na absence ya parole. De po yo bonga na vie, il faut lobaka malamu. Po bana na yo, nzela na bango ezala malamu, il faut déclaraka. Olobaka ya bien po na bango. Ko bimisaka jamais maloba o eza négative likolo na bango. Lobaka toujours positivité likolo na bango. Et voilà tanzo ko salema. Nazoloba na moto nyonso o azokanga na minute oyo. Lobaka bien po na vie na yo. Et surtout po na mboka na yo. Po na mboka no to lobaka malamu. Basali ya nzambe. To lobaka nini po na mboka oyo Congo. Mboka na yo eza mboka na yo. Est-ce que bimisaka ba bonne parole pour na mboka oyo zali? Maloba no bimisaka na mboka oyo ya biso Congo. Tozana basali ya nzambe ebele. Il y a beaucoup de serviteurs ici na mboka na biso Congo. Mais pourquoi Congo zozonga sima? Et pourquoi Congo ba problème? Batu bazo kufa,
Bato bazo nyokwama, bato bazo mona ba problème, mais tant que nous sommes des serviteurs de Dieu na kati mboka oyo, mutuna mutana titre na ye, nga archbishop, nga prophète des nations, nga prophète boy, nga bishop, to boy titre wana te, mais problème na ngeza boy, basali ya Nzambe bolo baka nini pona mboka oyo. Na boy te ko za prophète de la nation. Oui, c'est bon bien, mais au déclaraka nini pona mboka oyo. Maloba nini oyo bimisaka, poto mona changement na mboko tozali. Papa mboka na yo za mboka na yo. Même aux en Europe, même aux Awapi, ce qui Seigneur a loba déjà que yo lipamboli na yo, ezakaka na mboka na yo, o matokita. C'est là où Dieu va te visiter. C'est là où Dieu va te bénir. Même aux amusika, lobaka bien pour na mboka na yo Congo. Lobaka bien pour na mboka na yo. J'aime beaucoup mon pays, Congo RDC. Na lingango mingi. Yango bisika na zana kati ya prière, nazo lobela kaka Nzambe maloba pour na mboka oyo Congo. Nazoloba maloba pona mboko Congo. Tango tozo mona kana este ba biloko ba volcan zo bimaka, bato bazo kufa, ba famille zo lela, bato bazo kende. Papa, ça fait mal au cœur et ça passe na motema. Yango na ekolobela Nzambe na nga maloba. Esika na zana kati ya prière awo. Na loba maloba kaka pona mboka na nga Congo. Nzamba pe sa solution. Même yo poza na musika esiko zali Zoaka tata minute ata moke olobaka malamu pona mboka oyo Congo. Bimisa kata maloba bien mboka na yo eza mboka na yo. Bible dit prie pour la nation où vous êtes car votre bénédiction en dépend. Votre bénédiction en dépend. Lipamboli ya Congo eza lipamboli na yo. Tala na kati ya mboka na biso ba richesse nyonso Nzamba tia. Tozana toutes les sortes de richesses na mboka oyo ezali. Mais pourquoi mboka na biso Congo ezomona malamu te? Pourquoi mboka na biso Congo bato bazonga kaka sima? Pourquoi mboka na nga Congo bato bazolela toujours du jour au jour? Pourquoi? Tolobaka nini basali ya Nzambe? Bakonza mboka bino moko pe bolobaka nini? Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Bokonzi nyonso utaka na Nzambe. Ça dit Nzambe abi bokonzi bwana ngo. Mais bolobaka pe bien pona mboka na bino. Bolobaka nini? Bolobaka nini pona mboka na bino? Les autorités que le Seigneur Dieu nous a données. Est-ce que eloko nini maloba nini bobimisaka pona mboka oyo Congo? Bolobaka nini? Bolobaka bien pona mboka na biso, mboka ekende liboso. Bobimisaka ba bonne parole pour que Nzamba sala quelque chose ya malamu na kati ya mboka na biso Congo. Na eko yebisa yo na ngonga oyo mama bimisaka ba bonne parole. Bisika to yo rozala, même ato moni makambo zo simba te, même ato moni neti ko komi na suka, même ndeto moni ke okomi vraiment coincé, ozo moni neti ke Nzambe ondira zo mona osute, ondira zo kayote, na eko yebisa yo lobaka toujours malamu. Oyo koloba Nzamba na sima pona koyoka ngo. Oyo koloba Nzamba za wana pour que accompli, c'est-à-dire accompli eloko moko ya malamu na vie na yo. Parce que makomelo biango bien. Eloko nyonso esalema na liloba. Eloko moko te etikala ko salema na sima ya liloba. Donc soki olobi ke ngana ko réussir na vie, kaka nengo bimisi maloba wana, yeba beke Seigneur azana sima pona ko accomplir o ko réussir pe na vie. Malobeza nguya. Wana za parti A. Sika na face B na ngina loba boy. Eza pena ba maloba mususu. Oyo ba prononça likolo na biso. Na ba famille otouti. Na ba mabota otouti. Kindoke zangite. Parce que zala mutu moko ta kotombola loboko likolo aloba ke ngandi na zawa na tikala jamais kozala na moyini na vie. Là tu te trompes papa. Tu es en train de te tromper madame. Na ba famille to uti ba lois établies ezali. Ezala ba maloba ba loba déjà utakala ke bana auto sacrifier bango. Bana aussi dato bonzi bango na satana. Bano daisi to livrer bango. Yango zomona ba malédiction ba maloba o baloba ekomi ko kita sikona bana bakomi ko nyokwama parce que ezala ba maloba moko ese lobama banda kala ezala ba parole moko ese bimaka depuis kala alors siko ekomo kita na bana
il faut boya kape ba maloba mabe o baloba na famille na yo. Même si yo yebite, il faut soit kata ya ko boya ba mauvaise parole o ba prononcer na famille. Ke basi kitoko bazali me bako bota te. Basi kitoko bazali me bako bala te. Yango moso mitali na kitalatalo mimona kauza mwasi kitoko. Okoki penza. Mais mituna pourquoi na beauté na zanango? Pourquoi na ba capacité nyonso na zanango? Mais pourquoi kaka nazo kokate kokota na ndako libala? Pourquoi mobile azo yate? Ozo kuta na kaka na ba aventurier. Ozo kuta na batu oyo lingite. Mibale combien ba proposer yo? Mais lelo bosuki na bango wapi? Lelo bokaboni otika libongo. Moi so vandi yo mo mituna ka Seigneur, pourquoi na sala nini pona mona makambo yo Seigneur, na sala nini okomo tala âge na yo eza déjà avancé ozo mona tiki en tout cas ce que na ba âge nga na kobala susu eza ba parole si ba bimisa ba teka déjà mabala na bino na mboka moko bo quelque part ba loba déjà mabala ezate. Ce sont de mauvaises paroles ba bimisa. Alors yo follow basiko malamu. Est-ce que soit kata ya koloba pona vie na yo? Est-ce que soit kata vraiment ya ko bimisa ba bonne parole pona vie na yo? Poni ka soyo la li follow taka ba ndota mabe pona nini? Mingi follow taka ba mari de nuit, mobile yo taka ba femme de nuit. Pourquoi yo ko mona biloko mama malamu te? Yo taka ba ndoto ba zolanda ko ba mbangu, moko zo bundaka na batu. Pourquoi biloko bongo maman il faut tika yo, papa faut tika yo, il faut bimisa ka maloba ya bien. Ola moki na tongo eloko ali boso banda ko loba bien pona vie na yo, banda ko loba bien pona vie na yo. Bato nyonso baloba maloba mabe pona bango moko. Obi ke simba ba vie na bango. Ah en tout cas nga vraiment famille to uti. Ah famille zanga griffe na limité. Est-ce que na famille penza mutako tombola muto azali? Est-ce que na famille penza mutako relever défi azali? Est-ce que na mboka nanga Congo, est-ce que mboko Congo ko bongaka vraiment? Vous autres déjà dans négativité liboso. Comment on a clair na vie? Il faut le bakamalamu na famille otobimi na ebike mutabimisi mutu azate mais ngai na ko bimisa mutu na famille oyo. Ngande na ko relever défi ya famille oyo. Mboka oyo tozo mona ba pasi boy mais na zondima nzamba ko changer mboka oyo Congo, nzamba ko pesa mboko solution. Tango zo bimisa ba parole wana malobe zalaka na effet. Mama malobe zalaka na effet. Bazo bwakela mutu maladi mais aza musika. Ma musu mutu ango akozala soki na mboka nini ndanga pa zo be na mboka nini mais alobi kaka maloba maladi wana pe ekatisi bibale elandi ti mutu wana ezali esimbi. Donc pour te dire que parole eza na efficacité liloba eza na nguya, liloba eza na nguya likolo na se esalami na nini, n'est-ce pas na maloba mai oyo tomonaka toyebaka ebandela mai te, toyebaka suka mai te, oyebi ekelami na nini? Seulement la parole. Maloba eza na nguya na ya koyebisa yo na ngongo ozolanda ngai mama papa en tout cas lobaka bien pona vie na yo, lobaka malamu atozomona ezosimba te, lobaka malamu ata maladi wana ozomona ezo continuer toujours na nzoto na yo, ozomona solution te, ozomela bakisi ndo omela bakisi te, mama loba bien, lobaka toujours bien que nzoto nanga guérison ezali, lobaka bien. Lobaka bien que guérison na nzoto nanga ezali. Ne te décourage pas. Mingi lobaka malamu. A toujours mon ezo simba te. Yo lobaka toujours ke ko simba. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Liwana bomo evandi na lolemo. C'est-à-dire oyo ko bimise ko simba. Maloba eza na rapidité ya ko sakana te. Papa parole eza na rapidité. Parole eza na rapidité. Okoki koloba malamu pona mutu moko aza soit na Europe menga naza na Kinshasa mais na lobi kaka maloba na déclarer parole pe parole wana elati nzoto ekei pe sali miracle ba explosion salami à cause ya parole.
yango nzamba sunga mutu nyonso ayoki nga na temps oyo soki deja baloba ba mauvaise parole na famille na bino soki da babimisa maloba mabe ke bateka bino ke bino bokomona bolamu te ke bino bokozala na kimia te bino bokobala te bino bokobonga te bino bokozala kaka mikila na ye koyebiso na kombo na Yesu na ye koprofetize lokola prophète ya Nzambe na ye kodeklare ba bonne parole bisika balobaki ke bino bokobonga te na sakoli na kombo na Yesu bobonga au nom de Jésus soki balobaki malade wana ekomemoti na liwa ngana ekobimisa ba bonne parole nalobi okokufa te au nom de Jésus Christ de Nazareth soki balobaki ke musala wana yo kozula ngo promotion te ngana ekoloba na ekodeklare ba bonne parole ke promotion elando na kombo na Yesu na pamboli mboka na nga Congo mboka o Congo eza mboka ya Nzambe même oza na Europe metiango na mutu na yo o eza mboka na yo wana eza uniquement Nzambe alekisaki yo na nzela peut-être kuna na Europe Nzambe atindaki yo na mission moko après mission wana yebaki kozonga na mboka na yo c'est ton pays eza mboka na yo yango na lobaki tout à l'heure que prie pour la nation que vous êtes car votre bénédiction en dépend oza na Europe mais oza mboka bakoko na yo eza mboka wapi source na yo ezali loba bien pour na mboka oyo yango na prophète na zio occasion lokola zala kata prière na zo lobela Nzambe maloba pour na mboka oyo mboko ekende liboso mboko epambolama Nzambe apesa bakonjo baza liboso na biso mayele apesa bango connaissance apesa bango discernement Nzambe atambwisa bango bakamba mboka na biso malamu balongolango na pasi bato ba jure bonheur bato ba sepela na mboka oyo ekobonga na Nzambe parce que Bible lobi avec Dieu nous ferons des exploits et notre Dieu il écrasera nos ennemis na Nzambe tokosala bikamo yango totie Nzambe na biso na mboka oyo ye moko azala maître ye moko azala guide ya mboka na biso Congo maloba nanga prophète na déclaré pour na mboko yango yo pe na kwa na yo loba malamu pour na mboka oyo bisiko ozali déclaraka bonne parole pour na mboka oyo lobaka bien déclarer toujours bien même au monde ezo simba te loba malamu papa loba malamu mama Nzamba pambola yo yo moto juita ya kolanda audio oyo Nzamba pambolo mingi aselo bolamu a créer biloko moko a bien na vie na yo oyo satandaki nango te Nzamba pesa yo Nzamba accompagner yo Nzamba zala na yo yo mutuko yoka audio yo Nzamba pesa nguya wana ya koloba bien pona vie na yo ya koloba bien pona makambo ya vie na yo ya koloba bien pona bana na yo ya koloba bien pona mboka na yo ya koloba bien pona nyonso ya vie na yo. Que Dieu te bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Joël. Ozana posa prière, ozana posa nzamba lobela yo na nzela na ngai. Voilà mon numéro. C'est le plus 243 89 98 83 916. Je réitère, plus 243 89 98 83 916. Mosakoli Joël. Nzambe abikamwa, Nzambe a grâce, apambola yo, amona yo, apesa yo kimia na motema, ainsi qu'abonde la vie na yo. Je prie, Seigneur Dieu merci. Otolo bela biso na canal nangai sur la parole que malobe zanguya. Yango na 8 ans ya ko déclarer pour na maman nanga moko 8 ans ko yoka audio yo. Pour na papa nanga moko 8 ans ko yoka audio yo. Seigneur Dieu tout puissant. Fongo la vie na ye. Changer ba donner à bomo na ye. Tika ete bola mongolu faveur ezala na ye partage. Bumbela ye sika zalaki ya kokwea telemisa ye na kombo a Christ Jésus, ainsi prié par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie.
binadamu